Bonsoir, 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 bande konangai, bambote belé, bisika biso bizwibino, vraiment, bayenge, na bande kona biso na PV ya longo, boboto bondeko, na bande kona biso, ya église, ya catholique, bande konangai, vraiment, toi sakidi la ba merci, na ba chef coutumier na biso, basalam alaikum. Na bande kona biso ya ba musulman, bare bonsoir, ba bonsoir, bare bonjour. Vraiment na ba abonné na biso, ba o bazo s'abonner tous les jours, tozo mona bazo s'abonner, ezo sala biso esengo makasi, bo s'abonner na sous les baobala danoise, vous partagez ma vidéo. Vraiment naza, vraiment merci. Merci na ba appel na bino ba encouragement, ba cadeau. Donc nyonso bozo kadisa pona mama leki azala nesengo po balobi soki mama leka lie bien ameliti café mai na ye tango kobimisa maloba ezara maloba ya bénédiction, maloba ya boanya, maloba ya kitoko. En tout cas vraiment je suis de cœur avec vous. Et puis topesi vraiment lisusu ba merci ebele na ba o bazo pesa ngai confiance. Vraiment surtout annonce na sala ki pona ba papa mikolo et toucher bango siko pena na zu ba papa ebele ya ba 62 ans 63 ans vraiment na sepeli makasi bino pe botika li bosa lokwa baninga boye ebele basi ya bien bazali a bozo basi kitoko vraiment mais ba papa na ngai soki boye ya ba 62 ans ba 63 ans bolinga bozo basi ya génération na bino. Ezate ozoya mwasi moka 45 ans ya 40 ans non wana penza so ozana babulu wana ozana 62 ans olingo kozwa mwasi ba 40 ans kobenga la danoise te po na kopeso yeti ngana kolinga na peso mwasi oyo akovanda nayo oyo akomema yo timu kona oyo asuka ou bien yo poko mema ye timu kona asuka mais soko yena ba ikara makasi. En tout cas papa kende koluka mwasi no na Congo ou bien ke kozwa na nzela. Et pas nangai écart na préféraka plus ou moins 10 ans. Voilà. Car moi 10 ans, ça va. Moi 5 ans, 3 ans, 2 ans, une année. Mais soko yelinga bekara ba 15 ans, ba 20 ans, ba 30 ans, non. Colexano RT ne m'appelle pas. Colexano peut RT parce que non lucate. Donc voilà quoi. Bozala tozala branché, bomoni wana SOS muso bimi susu, moto epeli artiste Raïs. Yepeli sou ba pesi ye poison. Donc ndenge ka baloba ki poison na monde à théâtre bazali ebele bande konanga mibali kitoko aboy ba Raïs mo tali mobali olobi ke nzamba zwa ki tana ye mais tala ba vie na bango nde komi mikuse na ochela bino boko yoka ye mais na préférer na pesa na conseil et ça la bien après na kozwa nazo zongo epa ya Congo Liziba TV, bino boyebi, oya kolinga tango na mobimba, olandela ngo kuna. Mais, maman leki ya sala ramwa ba analyse. Bande konanga boza na se ya sous le baoba, moi kopa ti, kopa café, vin blanc, vin rouge, et les kanango, tokos na ninga mukete. Vraiment bon mela na bino sala bien, to mela tozana so ba hypocrite. Bande konanga eza pas sinamawa, makambo ezo leka na communauté, surtout précisément dans le monde du théâtre. Tozo e balisoute, est-ce que ezali poison, réellement poison? Hein? Wana eza ba hypothèse na ngai. To fungula kaka mwa mutu, to fungula mwa mayele, donc mutu na mutazana ba analyse na e. Biso to yaka liboso na te to banda kolela, mawa esungaka te, kombo mawa e edaka. Eloko edaka eza ba conseil. Eloko edaka eza ko kaba o kabeli mutu wana eloko ko aider opesi musala o laxie musala opesi conseil dina sala pona s'en sortir mais okobenga mutu lobi mawe okati téléphone o leli mawa eko aider te ekopesa pe solution te en plus o bakiseli mutu wana su pasi na likolo a pasi leti ngale oso na maladie batu bango benga ngai mawa na ko bela lisusu plus mais soko yelobi na maladie oyo faut me la kisi boy, faut ça la sport, il faut tambola boy, faut que bo wana nde o encourager mutu. Wana ezali selon ngai. Voilà.
Alors tolobela makambo etali monde à théâtre toyaki awa na tongo totiaki likambo ya ada bapesi ye poison mwana mobali ya batu abotami ye moko mama na ye aza donc aza paniqué donc moye te toye lisusu Raïs poison baza groupe moko na ada wana baza groupe moko batambolaka bastafaka ensemble donc baza na succès baza na balobi ke ambiance bango eza grave toyoki mpe kuna mutu mosusu ya théâtre luzolo uteki kinabi baza donc na babar ambiance ndenge wana donc basiko baoyeba te bameli yango na masanga ada lobi ye docteur ayebisaki ye aye ezalaki na biloko ya kolia bandeko na ngai nakomi kosala examen de conscience toboyi te kimotema mabe ezoya vraiment ebele ezoya makasi parce que mboka na biso ezali bien te en tout cas bandeko na ngai nayebisa bino nasalaki analyse ya ada nayoki bato mosusu balobi ola danoise awa mpe na poto jalousie ezali mais jalousie na biso ya poto quand même tokoloba ezali jalousie moko comment on appelle ça encore na terme commercial ça m'échappe un peu ezali lokola concurrence loyale voilà ezali lokola tokobenga ngo lokola jalousie moko boye loyale donc voilà un peu les termes on a mona ko utiliser on va concurrence loyale concurrence déloyale ezali lokola jalousie moko loyale dans sens nini ezaki OK na poto bakumta kozala na jalousie moko boya lobi ndenge nini na moni pe amikolo azotama na voiture nga danser nga na kosomba ya nga ma jeep kaka au moins pouf ye pa ka sombi jeep nga mikolo penza non na fête tant na okende faut ba sentir que ngai penza na koti akia sombi bilamba na ye nga maso ba ye na ndaku na ngai ake na ndaku mo ba telebi asumi bakiti te non bakotianga bite suna kena na kosomba donc na kosomba na TV munene osalo kwa cinéma au moins ba jalousie mo boye to benga ngo moi loyal parce que ozoko na yo ko boma mutu te mais ozo sala ezana ngo pe ezape mabe parce que moko ozo vivre pe na donc na vie oyo lingi te kozo vivre par rapport baninga eza bien te mais ezati ke ozo kende lobi alokwa ya sombi boy na cheli poison na sali bo en tout cas biso en apoto banga ba poison na bandi ko nga ba commentaire musuto chaka ya lokuta te po ngana na yebite nga muta media awa no kate ba benga ngayo surtout biso na Londres ba baninga bon kolata banini no kate ba benga ngo ba cheli kinga ndi wana poison parce que là ta bien ou bien parce que sur ma voiture moko danser ba cheli poison parce que azo ça la place moko boy non jamais toza pe awa bato mosusu pe basalaka pe na ba bureau na baninga pe ba congolais ensemble toyoka biloko wana te parce que nini mutu nyonso aza na mombongo na ye nyonso aza na mosala nyonso aliaka mataki motema mabe yango ekozala me ekoma na ntina niveau te ke aye aboma mutu ou bien ki motema mabe mosusu na poto ezaka tellement aza jalousie na bato ale aboyi ne bato akoma na ye moko angalinga nanga su bato te parce que azomwaka kozala na millier ta mosusu aza motema na eza bien te asekarte na ye mais oyo ezoleka na Congo poison c'est poison bandeko na nga il faut pas comparer yango na ya poto kutu biso tokopesa kutu conseil ke bato ya théâtre bao baza na bacamarade bato ya théâtre yo ndo ozala bacamarade no bato ya théâtre yo sokoke na kine yo ozalaka na bato ya théâtre koliaka biloko na bango te koliaka na bango ensemble te po bango bazoboma na oya kokufa no pamba okeika ndenge wana même botala réaction ya lekechu akomina kobanga mwana mobali akomina kobanga azosalaki journalisme na ye mais journalisme bango ko bimisi sentiment azokomina kobanga azocomprendre te mais poison oyo ekomi ya ndenge ni est-ce que poison wana bango bazoloba poison ekozala bakisi te ntango bazokende mpa banganga na bango bazomelisa bango bakisi te mpo na miso kokende wana na bika supposition mais ndeko na biso Raïs alobi ke ye ayebi na ye ndako anganga te epuis mutu moko mpe te andimaka ke nga succès na nga oyo nazwango na kisi nga mutu te congolais lokuta kaka mutu andimaka ezala kaka edingwe
oyo nga na yebi na mokili andima ke kisi boye kaka edingwe batu nyonso batikali entre temps bazotanga bakombo na bino bokendaka soki Barcelone na théâtre apwataki bokende iso pa mama moko soki na ngiringiri le lendemain Barcelone kingwe bandi kovimba bandi do baye kobwakile maladi pona abimisaki secret mais jamais tomona mutu wana batu bango baya biso penza poisson biso penza to kendaka boykanga musu bakisi bozokende kozwa tangu nganga saleli yo mélanger o mela koma mbinga mela o bote ko bima yo mela tangu batu banda kotala yo pakola eloko boy sala boy tangu mususu eza pe ba poison boko yeba te bi mélange le ba mutu bana wana o kitamata o kisi boy o eloko boy boko bi mela tangu zo mela nyonso ezoke na ba poumon ezo filtrer tango eko filtre malade panzani eko bimaka poison pe tokende pe tozonga bomikebi bibatela botika bimela ya botika bavie ya bapresse botika eza bien te mais soki pena bolingi mboka ba poison wana esila parce que au fur et à mesure mboka na biso ezokende ka na shit et motema mabe mpe ezocontinue pasi mpe ezocontinue donc nayebi te mais liste yango ba poison eze mulai après boza na hôpital a bien te oyo ekosala bino ba poison wana ekomi nini boke na Afrique du Sud bosala boye donc yango wana ntango bapesa bino ba poison parce que bayebi ki bolingi ka bozala ba esclave ya régime wana ezonyokola bino parce que na minute oso bapesi yo poison soki mama na bino aye wana lobike na même nakende na yo na Afrique du Sud na soki na mboka obokenda basala bino be examen Afrique du Sud bien au Maroc balemoko loba akomi nzambe na yo l'air pe baninga msuba loba to landaka mamoyo parce que nzokande ye ayebi mission na ye ata ya pesi ne bino poison te mais soki pasi eza na mboka akoki pe ko triquer ke patiki bino na nzala batiki bino na pasi boboma na entre bino ale yesu kwa ayaka neti kosala mwa na benda mwa koto yo na bongisa mwa koto pona tozwa sikoyo amour na bango alors kiso biloko na subolobi non bozwi mboka wana na maboko mboka na biso komi bien bandeko na nga jalousie ekodimine ekokoma jalousie moko loyal ndenge ezala bapoto awa tobomanaka te tosalanaka ngome tobomanaka te meme biso na media mutu mosusu bakosala mpe jalousie ya bandika sikoyo bato bakomi kotala ebele nga nayoka bato mosusu okoma lofundu mpo nosala kombo ngai moko nazoyeba na nga valer ka nayebi ka kombo na nga la danoise nayebi te ke kombo yango eza soki ndenge nini nayebi te mais oyoka motu mosusu mpo nosala kombo bato mosusu mpe mitema mabe nasali émission ya mutu ayepa na nga bengi ngai tala pasteur boye pasteur oyo asalinga boye ngai nasali kaka émission na lati mutu wana parce que soki osala émission quand même mutu aye na likambo ne olati yango osololi boye bapesi belema bato babengi boye mais bato ya mitema mabe bazwi kombo na ngai na poste na nombre bana na nga na mobali na nga tout bakepesa pe pasteur mais lokola naza mwana nzambe na bi nzambe obatela ngai pasteur alobi nga na kostika na kosala alobi pe bien na kosala rita mabe te na kofinga na nga rita te eloko te d'avance kutu asali pe ba recherche na aza vraiment mwana munyanga penza ya solo ti donc bake ko confirmer ye ti bapesi kombo tata na ngai kombo mama na nga botala niveau nyonso na eza niveau eza jalousie te panga na kosala ngo te moninga asali émission na ye bien boye na boye ale yoke pa tata mongano basalaki émission kombo na ye yango kombo tata na ye bongo sikoyo topesi aosala nga mpe loko te alobi akosala ninga mpe loko te mpo ye moko ayebi aye na butu akozwanga te aye na moi akozwanga te nga na oloba na nga na masekite mpo ngai so ata bomoni baya na ngai bomoni bandeko na nga botie ngai bomona naza elongi na bango te courage na bango te bakokanisa kutu na boloba oyo mwana na bango bie mwana na bango te na nga mutu mosusu
Eh, parce que moke pas pasteur, pour ceux qui vont bien pasteur ou bien monsieur. Bolobi, bino boyebi misala za nango boyebi te. Aza bonzambe boyebi te. Mais yoka wana mutozo ya pa nanga, moni jalousie pe eza na niveau na biso. Mais eza na ko benga ngo jalousie loyale. Eza te ke ba ye ba chenga poison, ba bominga, ba senga boite. Ba ye kaka balingi kaka non, ah tika to yepe asambwa. Au moins ba niveau moka ke neti moi rando te. Mais ya bino kaka poison. Siko bino bana mibali ya kitoko boye. Nzamba pesi bino bana mibali kitoko bambinga. Ale bonibo bebisaka vina bino. Olibi bambinga na bino bo bunda pona ekolo, bo bunda pona ba droit na bino, bo bunda pona musala na bino, tala place ezoki kufuta bino. Bande kona ngai vraiment o azana matoya koyoka, ayoka siko to landa bango pona ekosala tokos tokei. Sombele suka likabu pasi ya munene oyo ningisi mokili oyo mwana nete peza ya kolala te bapele ezokota pasi par là bango bazolela mpona bandeko na bango mpona bastar na bango ya théâtre oyo lelo baza batro baloke baningisi baza époque na bango lelo na kati ya internet na mingi na réseaux sociaux oyo afilme basar na bachaine na bango lelo ekomi yango ya kobomana entre na bango te entre na bango baartiste toyebi te olingaki balingaki basi ya mutu to baza na nyongo ya mutu to namonaki mo mpenza enasalaki na ndeko nanga ada namonaka lokola ada osala beza ocreye likambo mpona likambo ngo boye mpe esili te na moko ya biso lisusu jeune na biso asala mosala kitoko bolandaki na youtube rais ye mpe aza so na maladi na nzoto aza na poison Rais Ndoya Kabila. Oh, nessa mise telefone anga ezo soni rondi ezo soni na pokate. Kota leke chuma wa penza. Kota na nuni ada lobaki c'est par tout que ada ba on est parti à Raïs ta va être la limité les mots à expliquer biso pour ezala vraiment bien. Bonjour Raïs. Bonjour les Petcho. Bonjour na public na biso nyonso bato nyonso ya Congolais ba bafani ya émission oyo. Bonjour na bino votre humble serviteur Aïs là. Voilà. Aïs toza na autre membre ma belé remonter na na yebagité sina yebagi à l'émission tango relater sur na Aïs ma te que yo peut poser malade quand on a les réseaux sociaux ba che photo na page na yebaki yo peut poser malade Aïs eza nini expliquer dans le biso pour la bino siko na internet poison ou biso eza ba tout ba ba monde eza poison pour m'aller expliquer non c'est quoi. Bon le plus grand problème avec moi c'est que n'a toujours positif. Peu importe le problème, peu importe la circonstance, après vous allez au-dessus, il y a pas de problème dans la vie. Peut-être le contraire la bande comme sous mon temps la manière dont on a comme ça fait un moment, je crois, que fan couteau, pendant que mon an, la manière qu'on a mis, on est vraiment au condamné. J'avais même des remarques, on a remarqué, la filmerie, ils sont connus, bon, on se sent salut tout bien, qui sont les bons. Mais pendant ces temps-là, peut-être que dans Okonda, c'est plutôt téléphone après et deux ça sont riches. Peut-être que dans Okonda, bon, j'étais malade. Pendant que mon client s'appelait là, normal. Il y avait un moment, la manière où ça la fièvre mini. La manière où vomir mini, et puis je faisais trop la toilette. Sur la mission, il m'a rien en aïe, avant ce moment, il n'y a pas si, il y a une imaginité. Alors, on a pensé là, la malaria, il y a des centres où ça s'y examen, typhoïde, malaria. On a qui sont mis, qui après 12 semaines, même du toujours la même chose. Alors, j'avais une de mes sœurs qui, après, c'est posé des questions. Moi, je suis artiste et puis on est jeune. On a toujours une idée sur l'histoire. Voilà, et comment boyer, c'est que sida, ce qui beaucoup de choses. Alors, on a mon balinaïe à Salaka, à la clinique universitaire. Alors, à proposer on va le voir, prendre le temps de parler avec lui. Et puis, on va voir la suite. Je suis allé le voir, à Solo Inaï, je lui ai posé mon cas, à faire comprendre. Avec Sinaï, on a la capacité, est-ce que tu accepteras ça ou ça, dépistage volontaire, mais c'est oui, pas de problème.
pas de problème. Est-ce qu'on est d'accord? Mais vous proposez un examen sous. Est-ce qu'il faut y avoir tout sucre parce que on a bloqué au tangi, ça l'a rappelé bongo, ce qui sucre connu élevé dans les autres. Et puis, il y a aussi le poison qui fait ça. Est-ce que j'étais proposé ça par examen? Donc, j'ai passé par tous ces examens. Alors, tellement dans le tournage, je n'avais pas le temps, on va poser là-bas, résultat et tout. D'abord, comme on est en contact, je ferai un effort pour passer le message. Dans 10 jours, dans un résultat. Mais lorsque je suis rentré, les jours suivants, il m'appelle, il faut qu'on se voie. Il avait beaucoup insisté. Parce que non, on a un tournage, je tourne presque tout le jour s'il y a un problème. Ça m'a dit, tu vas chercher les temps, il faut tout compter tout seul. Je l'ai vu le samedi. Il y a dit, bureau, tu vas craindre chez toi. Il y a monté tout le monde. Il y a dit, Raïs. Il m'a rappelé par contre mon nom pour Joël. Tu es empoisonné. Aïe. C'était un pur moment, et finalement, c'était compliqué. Papy supportait ça. Mon père Bosson a bien acquis parce que je n'avais pas voulu mêler ma famille dans ces histoires. Non, c'est une mission où on a eu au Kati, à bêter leur histoire en Aïe. Le théâtre, chez moi, pour pas tolérer dans la salle de théâtre, c'était compliqué. Quand on ose au téléphone, au Bengi, dis-toi directement que ils vont se faire imiter par rapport à tout ça. La première personne que j'ai appelée, c'était Fendi. Parce que je sais comment Ada réagit devant le problème. Je sais comment Fendi réagit devant le problème. Base dans la barre. Je suis devant un sérieux problème. C'était le soir. À Bissinabi, tout le monde a lobby là, on a dit non, donc ils sont dans le téléphone. Du coup, la Covid s'est ressaisie et j'ai commencé à pleurer. Il a commencé à me dire, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a là, si je suis empoisonné, est-ce que tu t'imagines un peu? Empoisonné. J'étais sans maîtrise ce soir-là. Non, non, Yoka Naïta, quand je te dis sans maîtrise, il y a sans maîtrise. Ou peut-être que, et l'homme voyait que au coma. Tu vas bosser, peut-être que empoisonné, l'homme commis par la bêtise sous l'homme. Il a essayé de me réconforter, mais c'était difficile. Là où j'ai vu avec mon cousin Kevin, il s'appelle Kevin aussi. Heureusement, j'avais quelqu'un à la maison. Et après ça, il y a eu Ada qui a eu le message en entremise de Fendi. Le dimanche matin, il y avait 7h, 8h, Ada Fendi. Avec un docteur, il y a ça là, ils sont venus. Le monsieur, lorsqu'il m'a vu,